ba mituna bandeko. Tozona ndeko ko benga déjà. Allô? Allô? Tozo ko malamu tendeko. Oui, bonjour mon père, bonjour radio. Bonjour. J'ai quelques préoccupations. La première, je veux savoir maintenant que les juifs et les musulmans... On vous en... Tozo kayo malamu tendeko. O déplacer muke, tozo ko penza malamu te. Oui, les préoccupations sont celles-ci. Je voulais savoir maintenant pour les juifs et les musulmans qui croient en Dieu, mais en Jésus, ils ne croient pas en lui. Et qui sont des juifs ou comment? Et ma deuxième préoccupation, c'est la coupe de bénédiction que les prêtres bénissent. N'est-elle pas un sang du Christ? En tout cas, ndeko tozo kayo malamu te, peut-être aussi mutuna yambo juif musulman qui ne croyait pas en Dieu, mutuna nation soana sango. Le reste ndeko benga bisopo tuna mituna malamu. Merci Nandeko akoki kobenga po akokoba kotuna mituna alingi kotuna biso. Pona motuna yambo bayuda na bandeko babiso ya musulman bango bayambi nzambe. Biso na bango biso banso to yambi nzambe moko. Tozali bongo ndenge tolobaka ba monothéiste. Na biso na bayuda na ba musulman eloko sangisi biso ezali nde biso banso to yambi te nzambe azali se moko. Banzambe babale te basato te kasi bobele moko. Bokeseni bozali kati ya biso na bango zambi po ya biso nzambe moko wana o biso banso to yambi atindeli biso Yesu Kristo. Oyo azali mwana wa ye, mwana wa nzambe pe nzambe. Na sika wana ba musulman balobi te Yesu azali se profeta. Biso tolobi te azali mwana wa nzambe pe nzambe. Bokeseni bozali wana. Kasi pona maimatali boyambi na biso na bayuda na ba musulman biso banso to yambi nzambe moko. Oyo azali bongo nzambe oyo amilakisaki na Abraham na bakoko babiso bongo na bongo. Kasi po ya biso ba Kristu tolobi te nzambe wana atindeli biso mwana waye oyo alakisi biso polele penza elongi ya tata. Dans le Christ, en Jésus, Dieu se révèle pleinement. Nzambe tata amilakisi onzela ya Yesu Kristo polele penza mobimba penza. Wana ezali pona biso ba Kristo toyambi yango pe tokoteyaka yango. Yango wana atako bokeseni bozali kasi tobosana tete bazali ba monothéiste lokola biso ezala ba yuda to ba musulman biso banso toyambi nzambe moko o azali nzambe ya Abraham. Botondi Sango, Tokozwape Nkoma Yandeko Enoch. Bonjour ma radio, mon père. Est-il vrai que la Sainte Trinité est le mystère principal de notre foi? Kobi Mutunawana Abisi, oui, comment pouvons-nous connaître ces mystères? Mutuna Mususu, comment synthétiser le mystère de la Trinité? Et puis Yabusu qui sait quel rapport avons-nous avec la Sainte Trinité? Ndeko Enoch Zokanda, de Atoni Tunaina. Bo santu bwa nzambe mobomba monene penza ya motuya okati ya eklesia okati ya bomoi bwa biso ba Kristo. Soki toyambi yango te tokobunga nzela. Zambi soki toyambi bo santu bwa nzambe te tokobunga nzela ekoki kozala ndenge ibale. Okoki kokanisa te tozali na banzambe basato oyo tokokumbamela. Nzambe tata, nzambe mwana pe nzambe elimo santo. Babengi on ali falasa kritéisme. Banzambe basato. Bazali banzambe basato te. Okoki pe kobunga nzela ndenge isusu tango lobite nzambe azali kaka nzambe moko tata. Nzambe mwana na elimo santo azali kaka ndenge nzambe amilakisi. Kasi bazali ba persona te. Wana azali pe ndenge mususu pe okoki kobeta libako. Yango wana sengeli koyamba o eklesia tei. Nzambe moko ba persona basato. Tomoni yango polele na mikanda misanto mingi penza tango Yesu akoyebisa na bapostolo te bokende bobatisa bato onkombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo. Soki tata mwana pe elimo santo bazalaka ba persona basato te ya Nzambe akokai koloba te bobatisa bato onkombo ya tata mwana pe elimo santo. Mbela ningaka loba bo batisa bato kombo ya tata
mpe asuki wana lokola alobi mwana mpe elimo santo elingi koloba te bazali bango banso bapersona ya nzambe kasi bango banso bazali bomoko nzambe moko zambi na kati ya mikanda misantu yezu atikala koloba tete banzambe bazali ebele ateyi biso te nzambe azali se moko ezali tata kasi nzambe azali na bapersona basato ndenge tomoni yango mingi mpenza ntango ayebisi na bapostolo te bobatisa bato okombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo santo motuna ya mibale tokoyeba yango ndenge nini likambo ya losambo kosambela tokoyeba yango na nzela ya yoko likabo ya elimo santo kati ya makabo sambo elimo santo apesi biso mpe likabo ya mayele wana etali mingi mpenza mibombamo mya nzambe mayele elimo santo apesaka ezali po te tokoka kotongolo mibombamo ya nzambe mingi mpenza mobombamo moye motali bosantu bwa nzambe yango wana kosenga na elimo santo ngracia wana lokola apesi yo likabo ya mayele kosenga ye ngracia po tokoka kotongolo mobombamo ya bosantu bwa nzambe na bokuse elingi koloba nini ndenge tolobi kobanda ntango tobandi kopesa mateya kino sikawa nzambe moko bapersona basato banzambe basato te tolobi pe tete nzambe moko kasi amilakisi na ndenge misato tata mwana mpe elimo santo mama eklese alobi bongo te alobi te bazali bapersona basato kasi nzambe moko yango wana yezu alobi bobatisa okombo ya tata mwana mpe elimo santo rapport ya biso na bosantu bwa nzambe ezali rapport ya communion kosangana na bango zambi ntango tokuli batisimo kombo ya tata mwana mpe elimo santo mpe yezu kristo oyo abotami akomi moto lokola biso ye azali mwana wa nzambe mpe nzambe akomi moto lokola biso longola se lisumu po te biso tosangana na bonzambe bwa ye akomi moto lokola biso po te biso bato pamba lokola biso boye tosangana na bonzambe ya yezu oyo andimi kokamata bomoto bwa biso yango wana kati ya biso na bosantu bwa nzambe tosengeli kokodisa bongo bomoko to mpe communion tokokoma banzambe te kasi bonzambe bwa bango na nzela ya yezu kristu tokoki kosangana na bonzambe ya yezu kristu oyo akomi moto lokola biso yango wana tolobi te tokoki na ngrasa ya nzambe oyo azali tata mwana mpe elimo santu komekola bosantu bwa nzambe mingi mpenza na mayema tali bolingo koyeba kolinga ndenge tokomono tata mwana na elimo santu balingani kolingana lokola kofungwama epai ya baninga koluka kosala baninga se malamu kokaba bongo na bongo to mpe mayema tali bomoko tomoni te kati ya bango atako bazali bapersona basato bakobatela bomoko biso mpe toluka bomoko atako tokeseni nkota ekeseni bikolo bikeseni makambo makeseni boko milai basusu mikuse boko mindele basusu baindo bokeseni wana esengeli kotinda biso na nzela ya bokabwani te kasi toluka kobatela bomoko atako bokeseni bozali tokokoba linaka malungi tozwi ndeko mosusu na singa alo Bonjour Père Roger, Maman Roger, Maman Aimée. Bilene Sobakali ya Radio Zika. Merci na mate ya kitoko bote ya kabiso na nitina bo répondre. Père, nazali na ba préoccupation misat. Je ne sais pas moi ce qui inike ko permettre ngai. Ya liboso ezali ndenge tolobaka elimo santu ya nzambe. Pourquoi pas koloba tout simplement elimo santu tobakisaka ya nzambe mpona nini? C'est-à-dire eza na elimo santu mosusu aza ya nzambe te. Soki totali ange lere ayaki kobimela mama Maria ayebisaki ye elimo santu nguya elimo santu ekokitela yo et non alobaki ke nguya elimo santu ya nzambe.
mpona nini tobakisaka nguya elimu santu ya nzambe wana motuna ya liboso motuna ya mibale obitere na raisonne mingi na trinité oyo motu okomosala na pasi pa bon tozobake tozwi tata nzambe topasoli na kati kuna tokobimisa nzambe mwana na esprit saint tondeli esika wana eza trop compliqué na ozali mpenza kocomprendre te pere soki okoki koeclaircir nga bon ya misato mpe ya suka ntango totiaka la signe de la croix okombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo santu siko role ya tata ezalaka nini ya mwana ezalaka nini bongo elimo santu ezalaka nini mpo bango nyonso bazali se nzambe moko merci père na bubanzi ke motuna kozala malamu mpo nazala calme naza calme te lisusu merci na mosala bozali kosala nzambe apambola bino bokoba kaka bongo merci ndeko mboso Emile paroisse Saint-Kibuka Wayene Saint-Kibuka. Merci père. Merci na papa Mboso. Merci na tata Mboso pour la mituna tuni motuna liboso boko balobaka elimo santu ya nzambe. Est-ce que longobani tope longobani te? Nali faransa tolobaka l'esprit de Dieu. Ezali na sens wana lokola te elimo ya nzambe. Boko bakoloba elimo santu ya nzambe ekoki kolobana na yango pe lokola te azali elimo oyo awuti epai ya nzambe. Tobosana yango te. Tango tolobi elimo santu ya nzambe lokola te azali elimo santu oyo awuti na nzambe. Zambi nali faransa tokoloba il procède du Père et du Fils. Azali kotalisa biso esika ye awuti. Kasi azali pe nzambe. Azali elimo ya nzambe pe nzambe. Lokola Yesu Kristo azali mwana wa nzambe pe nzambe. Donc ezali na sens wana elimo ya nzambe elimo santu ya nzambe lokola te elimo santu oyo awuti na nzambe. Zambi ye awuti na tata pe na mwana, il procède du Père et du Fils. Mutuna ya mibale mutuna ya mutu ya penza na ebite likambo liye mobomba momoye mokutungisaka bandeko ebele penza. Tosenge kosenga se mwinda mwa elimo santu oyo apesi biso likabo ya mayele. Zambi onzela likabo ya mayele tokotongolo mambima nzambe mingi penza mibombamo mya nzambe lokola bosantu bwa nzambe. Elingi koloba nini? Elingi koloba tete topasoli nzambe tata. Topasoli ye pote mwana na elimo santu babima wana. Ezali likambo ya kopasola te, ezali likambo ya esika bauti. Tata oyo akeli molongo lokola azali bolingo alingi azala ye moko te, alingi azala bongo ye na mwana na elimo santu. Bapasoli ye te, kasi mwana auti na nzambe tata. Mwana auti na tata. Ndenge tolobaka ona na yambi. Nzambe auti na nzambe, mwinda mauti na mwinda, tata aboti ye asali ye te. Balobi tete bapasoli nzambe tata pote mwana na elimo santu babima. Balobi te nzambe tata azalaki pe azali. Sikoyo na ezaleli ya ye dans son être talaka mwana akouta na tata. Tata aboti mwana kasi akeli yete. Na différence de l'obi, le père engendre le fils. Aboti kasi akeli yete. Mwana bakela ki yete. Parce que ceux qui bakela ka elingi koloba te azali nzambe te. Yango wana azali moto, azali nzambe, azali moto lokola biso tango abotami na Bethlehem. Kasi lokola nzambe, tata oyo aboti ye asali yete. Zambi azalaki pe akozala. Azali éternel, ndenge tolobaka na différence. Pe elimo santu, ye ndenge toloti koloba, il procède du Père et du Fils. Auti na tata pe na mwana. Nai nobile ko bibandite. Mansomana masalemi nai nobile ko bibandite. Yango wana ba persona basato bazali nzambe. Zambi mwana auti na tata pe elimo santu auti na tata pe na mwana nai nobile ko bibandite de toute éternité.
talaka ndenge tokoki kotongolo yango kasi tosengeli kosenga elimo santu oyo apesi biso likaba mayele po te asalisa biso asalisa bino po te na moi moto na moto onzela likaba mayele oyo euti epai ya elimo santu tokoka kotongolo yango po ya bosukisi okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santu tata mosala na ye nini tata azali mokeli mwana azali mobikisi elimo santu azali mosantisi elingi koloba nini mbala mingi na losambo pe totongoloko yango ntango tokoloba te okobelela nzambe tata azali mokeli okoyebisa ete tata yo okelaki biso malamu okeli biso na pasi na bokolongono bwa nzoto okeli biso na maladi te talaka ndeko abeli bongo na bongo ozali kobelela nzambe tata po te okundolela ye mosala mwa ye azali mokeli lokola akeli biso malamu tout ce qu'il a vu était bon okosenga na ye mpe azongisela ndeko bokolongono bwa nzoto zambi ye akelaki ndeko na pasi te akeli ye na maladi te kasi akelaki ye malamu tokobelela mwana lokola mobikisi zambi ye azali mobikisi mokonzi obikisa biso ozali mobikisi tala pasi ekoteli biso tala minyoko obikisa biso lokola obikisi biso na lisumu mpe na liwa obikisa biso na masumu tokosalaka obikisa biso na pasi bongo na bongo elimo santu mosala na ye nini batindi ye auti na nzambe po te akoka kosalisa biso mosala yezu asali awa ndimi kobotama po te abikisa awa onse mosala wana ebota mbuma ekobota mbuma ndenge nini elimo santu aye po te akamba bapostole akamba eklesi akamba biso banso po te sango elamu ya yezu kristu ebota mbuma na bomoi bwa biso yango tokobenga elimo mosantisi asantisa biso mingi penza tango tokoti kati ya masumu bomoi bwa biso bobebi bongo na bongo tosengeli na elimo santu zambi na Galate 4 balobi te azali kati ya biso pe ye moto akosalisa biso po te tobelela toloba aba to pe tata. Tokozana ndeko akobenga biso. Allô? Allô? Bonjour, Namandande, bonjour, Mona Régie. Bonjour. Namandande, je s'appelle Namateur Alelo sur la Sainte Trinité. Naoka Kamba, Moussou Balobarake, Mobomba Moya Sainte Trinité, Ancien Testament et Kodango Pexate. Je remets un moment nous dans le Nouveau Testament. Mais ce qui est dans Mukanda Genèse, n'a pas la passage dans le Nouveau Zande Abimelaka Abraham à travers 3 personnes. Est-ce que tu peux que je vois visite en Zande de pas Abraham était le coup la première manifestation à Sainte Trinité dans l'Ancien Testament? Au tout l'anglais, comme on Noël, nous avons bien partie à la paroisse Notre-Dame de Fatima, dans l'Itendi, dans le diocèse de Jackson. Merci. Merci, na Papa Noël. Merci, na Papa Uto diocèse ya Kisantu, po ya motuna tuni. Boko bandeko balobaka likambo yango, kasi banganga nzambe ebele penza baboyi yango. Baboyi yango. Etango na buku libandela, bato basato. Mingi tolobaka bazali banzelu basato babimeli Abraham ayambi bango malamu penza petalaka lokola yambaki bango apesi bango bile apesi bango mai bongo na bongo bakopesa ye gracia akozwa mwana pe bayebisi na bolongani bwa ye Sara te na mobu mokoya okozwa mwana okobota Sara kuta seki bato bana bazali bongo ba persona basato banzambe boko bakoma makambo penza ndenge papa alobi wana po ya kolakisa te ekoki kozala ba persona basato banzambe kasi banganga mayele ebele penza bandimaka yango te tondimi yango te zambi tomoni te mobomba momona emononi polele penza na bondeko basika na bondeko bakala penza te boko kutu bakoloba te tango nzambe alobi tokela moto na lolenge la biso faisons l'homme à notre image mbelazali yena mwana pena elimo santu kasi boko bakondima pe yango te balobi te totika makambo mana toko riske to forcer texte biblique zambi tomoni polele penza te mobomba moya bosantu bwa nzambe ezali kati ya bondeko basika zambi bobele na bondeko basika Yesu Kristu
atalisi biso polele penza nzambe tata mpe alakeli biso elimo santu mansomana mamononi polele penza na bondeko basika kasi na bondeko bakala ezali penza komonono ndenge esengeli te. Bonjour Radio Marie, peut-on sincèrement aimer et ne pas être aimé? Continuer à aimer Papa Ngo nde akomeli biso. Mbele bakolinga yo te osala bonyoko base kolinga yango tolobaki te mobomba mwa bosantu bwa nzambe ezali se likambo ya kokolisa mayele te, ezali mpe likambo ya komekola bosantu bwa nzambe. Bolingo suka te ya nzambe oyo azali tata mwana mpe elimo santu, mpe bolingo suka te ya nzambe elingi koloba te linga aime jusqu'au bout. Ndenge komami na Santo Yohane, Yesu Kristu oyo alingi bapostolo ba etango moni te alingi amikaba mpe abolamu bwa biso alingi bango kino suka, il les aima jusqu'au bout. Kolinga kino suka elingi koloba atako moninga mbele ayini yo osengeli kolinga ye. Zambi bobele bolingo ekobikisa molongo, likunya kanda zuwa ekomema biso se na nzela ya linfelo, ekomema biso se na pasi. Kasi bolingo yango nde kobikisa biso pe kobikisa molongo. Pe mbala mingi pe tango yo olingi moninga atako ye alingaka yo te suka ye pe akolinga yo. Zambi, l'amour est contagieux. Bolingo ya lokola bokono bobe ezalaka contagieux. Soki yo olingi moto suka atako moto asali semblant suka ye pe akozongisa yo bolingo. Zambi bolingo ezali bongo. Bolingo, l'amour désarme. L'amour désarme, ça désarme. Talakati na nini tosengeli se kolakisa bolingo. Esika moto ayini yo, moto akokana yo pote asala yo mabe, soki opesi bolingo, c'est une façon de le désarmer. Une façon de le contaminer pour que yepe abanda pe kolinga yo. Tokoyo Kapé Ndeko Joseph Desmarais. Maman Regine Mbote Nganzambe, merci pour la catéchèse et kitoko penza. Motuna ya liboso. Po ete to manyola bosatu bosantu bwanzambe. To sengeli koleka na boyambi, po to koma na mayele ya komanyola, ou bien to leka na mayele, po ete to koma na boyambi ya koyamba yango malamu. Motuna ya mibale. Santo Augustino mwana atimoli libulu pe aebisi ye atondisa mai na libulu wana. Na mokuse mwana wana alingi ayebisa ye kaka ke to separe, to mwana wana asepare boyambi na mayele. Donc Augustin atika na ye ko raisonner na mayematali bosantu bwa nzambe. Donc ayamba na ye kaka atika na ye ko raisonner to tika mayele pembeni na nzambe pona kosukisa. Soki Nzambe tata asilikelinga elingi kolobaki automatiquement mwana na elimo bango pe basilikelinga, alors nakokimela wapi na Nzambe. Merci mingi mokolo mulamu. Merci mingi na ndeko Joseph Maria pona mituna atuni ya liboso etali bongo boyambi na mayele, la foi et la raison ndenge tolobaka na kati eklese santo katoliko totombolaka mansomana boyambi ekendaka elongo na mayele. Zambi soki boyambi ekokende elongo na mayele te ekobenda pasi ebele na kati ya bomoi bwa biso bato. Tokozanga bososoli discernement. Zambi otomboli se boyambi. La foi sans la raison est suicidaire. Soki toyambi kasi tobosani mayele tokotongolo te, manso tokoyoka tolobi te toyamba zambi tosengeli koyamba ekomema biso na pasi pe na liwa. Boko bawei zambi bayambi pe babosani mayele. Lokola moto bakoyebisa osengeli kosala jeune kolala nzala poso mobimba nzoka nde azali diabétique pe yandimi yango. Zambi boyambi boye bokeye longo na mayele te yango wane kosala nini ebendi liwa. Lokola ndeko mususu alobi Yesu atambolaki likolo ya mai, yepe lokola Yesu alobi te bai bakoyamba ngai bakosala kutu makamu isi koleka ngai, ayebisi bato boya ebele na kotambola likolo ya mai mokolo lomingo. Bato baye ebele penza cérémonie ya monene bakobete mbonda
zambi ndeko alingi atambola likolo ya mai lokola Yesu Kristo. Tango ndeko abandi mbala moko makolo ezali na kati ya mai pe lokola mutu makasi yakobi esika te azonga nsima na lolendo awei atamboli likolo ya mai te kasi awei. Mpo na nini? Ezali boyambi oyo ekeye elongo na mayele te. Yango wana mpo na mai matali mibombamo mingi mpenza mobombamo monene boye bosantu bwa Nzambe tosengeli kotombola boyambi na mayele. Elingi koloba te nasengeli koyamba lokola nini? Na ndimi tezali ya solo. Zambi ekomami na Biblia lokola ezali na kati ya Biblia na ndimi. Mayele ekosalisa ngai pote na tongolo na kota na bozindo na comprendre oyo ekomami. Kasi ya liboso penza mayele ekokende longo na ya liboso penza boyambi pe ekokende longo na mayele. Yango wana pe pona motuna ya suka na sima na kozonga na ya mibale mwana wana tango ayebisi Augustin te ozali na motu moke kasi olingi otondisa yango na mibomba mo ya Nzambe otongolo yango elingi koloba te yamba pe kotongolo te to pe yamba pe bosana mayele. Elingi koloba te tongolo to pe meka ko comprendre yango ososolo yango okota na bozindo bo yango nzela ya mayele kasi yebaka te ezali se mobombamo. Yango wana manso tolobaka mpo na Nzambe ekosalisa biso po te totongolo po te toyeba tina toyeba te Nzambe azali nani kasi Nzambe akotikala se mobombamo. Donc nous réfléchissons, nous méditons tout en sachant que ça reste un mystère. Elingi koloba te na manyola te na yamba kasi na bosa na mayele kasi elingi koloba te atako awa na yambi na kotongola yango nzela ya mayele na sengeli koyeba te mayele mangai mazali se mayele ya moto. Atako zali mayele bolika bo elimo santu kasi ngai moto na kosalela yango nazali se moto na koki kotongolo manso te zambi Nzambe azali se mobombamo. Motuna ya mibale ezali motuna ya suka soki tata Nzambe asilikele mwana pe akosilika elimo santu bongo na bongo Nzambe moko ba persona basato bakosala manso elongo toyoki yango mingi penza na sango elamu ya Santo Yohane. Boni mwana lobite manso ya kosala yango elongo na tata ana likambo kosala sans tata te manso kosala elongo na tata lokola te ba persona basato banzambe bakosala manso elongo. Tozopusa na malembe na suka ya linaka na biso tukoyamba ndeko susu na singa. Allô? Allô, maman Régine? Oui, papa. Allô? Allô, tozoyoka yo. Allô, bonjour maman Régine, bonjour Sango Roger. Bonjour. Naminaki na une suggestion par rapport à la catéchèse sur YouTube. Par rapport à maman Régine, maman Ebele, balandaki YouTube de Panangai, mais bazako se plaindre, bayoka maman Régine, na YouTube, bazomona na te, bazozaka sango moko ndenge azoloba, mais maman Régine azoloba, aza komona ete bazate na besoin bamona yeba parce que tala kaka mutala azali kosala. Ezaka suggestion soki moye kozala to banda pe komona maman Régine tango azali koloba. Oza ndeko Julien depuis 16 ans gardien na tondi sango Roger Makati pona manso azali kosala pe na musala ndimi komipesa pona kokoisa boyambi na biso anzela ya mateya. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Nandeko. Merci Nandeko. Lokola etali maman Régine na ebite ye moko azali gêné moya pese ya note po etali ye kasi na koloba boye ezali pe posa ya biso banso toyebisaki bandeko ba technicien ba kozwa bilili ba cameraman mingi penza ndeko Neville oyo azwami awa oboso bangai pe ndeko Paulin po te batala likambo yango kasi bazali komekana kotala Zambi na kati ya studio ndenge tozali na deux locaux bisika bibale ngai nazwami na plateau sikawa pe mama Régine azali na ngambo ya régie elingi koloba te azali penza mosika na ngai ata kotokoyoka na Zambi mikolo kosalisa kasi azali mwa mosika yango wana ba cameraman bakotala Zambi to lobaki yango deja bakotala boni na mikolo mikoya
bakoki mpe kopesa mpe libaku na bandeko balandi bayeba kotala biso na etanda ya biso nzela ya YouTube po te bakoka mpe komona mama Regine ntango akolekisela biso mituna. Bonjour mon père, bonjour maman Régine. Vraiment, je suis comblée, je n'ai rien à ajouter, j'ai suivi la catéchèse. Ce que je demande seulement que le Seigneur vous comble de toutes les grâces dont vous avez besoin et qu'il vous bénisse au-delà de vos désirs pour que vous continuez à nous enrichir dans la foi. Vraiment merci. C'est Blandine depuis la paroisse Saint-François Xavier à Massina. Merci, bonne journée. Merci na ndeko Blandine. Merci mingi na ndeko Blandine po ya mpiko apesi biso po ya maloba penza ya kitoko po ya kolendisa biso mokonzi abenisa yo mama pe abatela yo. Ndeko msusu na singa. Allô? Mbote bonjour maman Regine. Mbote Tango Roger. Voilà, c'est papa Jackson Koubela na pareil. Hein? Oui, papa Koubela. En tout cas, bon, ngai eloko na ngeke na loba lelo biso ba katoliko tozali fier, tokoma fier zambi na Radio Maria pona nini pona mituna oyo bandeko batunaka pe na piano oyo banganga nzambe bapesaka. Donc ezali biso vrai mikolo eleki bati ya bandeko na biso oyo bo bandeko nzambi bazala koseka biso Sainte Trinité nini kuruze nini bozongisaka Yesu na kuruze Maria nini. Mais à partir ya Radio Maria biso tokoma fier na nazali yango po makambo mingi tozala koyeba te tokoma koyeba ngo na Radio Maria, Radio Elika, télévision catholique Elika. Voilà, donc eloko nalingaki naloba yango wana bazotungisa pere mpo na mituna lelo boyambi ekoli mpo na sango Roger, mpo na sango Mbole, mpo na Radio Maria. Voilà likambo nazalaki nango ya kuencourager bino, nazokuencourager bino lisu. Voilà, Nzambe asalisa bino, abenisa biso bino, mosala na yo kende boso, Eklezia Katolike kende liboso, boyambi babiso bakatoliko bokola te kokola. Voilà, merci. Merci papa Jackson Koubela. Merci mingi papa Jackson pona maloba olekiseli biso po ya kobondo biso po ya kopesa biso mpiko. Nzambe abatela pe abenisa yo. Toya basusu ndeko mususu yesuka. Allô? Boboto na Regine Bondeko ngai Antoine na route de grâce na zongi tsusu. Oui. Pero je vraiment na sepeli mingi na catéchèse oyo. Mais c'est mingi. Parce que oyo comme commentaire sur ko na sali sur zali malamu. Nabike biso nyonso moto moko na moni Nzambe te. Pe moto moko na moni elimo santé kasi to mona kaka bikela na misala. Kasi Yesu Kristo azali Nzambe akomi moto. Lokola ye asali lisumu yo kote pe alobaki lokutata mbala moko te yango wana azali Nzambe. So zali même signification. Emmanuel la fille Nzambe azali na biso, Yesu ya Nzambe akobikisaka pe Kristo o Nzambe yemoko apakoli mafuta. Donc toko qualifier directement que Jésus Kristo azali Nzambe elongo na tata pe na elimu centre. Amen. Antoine notre dame de grâce. Merci Nandeko Antoine. Merci mingi na ndeko po ya amanyoli amanyoli po ya komeka kotongolo mayeto tikoloba tomoni pe sango Didier mavoka uto Orléans ye azali pe kolanda biso alobi boye po na mayeto lobaki na lifalansa o etali bongo na suka molongo tango bakosambisa biso molimo moto na moto kokende sike sengeli kokende molimo moto amesana na Nzambe ke na paradiso molimo moto yo alingaka Nzambe te alingaka baninga te ke mbala moko pe na lifelo alobi te ezali pese bongo Zambi mate ya pesa kilobi na diocèse ya yekuna na Orléans na mboka France eula mingi penza na maye tolobi. Merci mingi sango Didier mavoka mokolo molamu epa yozwani.
botondi bandeko balandi tokomi na suka sango Roger nini tosimba na mai matali eyenga ya bosato bosantu bwa Nzambe. Nzambe azali bolingo zambi lokola azali bolingo aboyi kozala ye moko andimi te akabola bolingo na mwana mpe na Elimo Santo. Kasi bango basato bazali Nzambe moko bapersona basato etalisi biso te bolingo esika bolingo ezali bato bakosala manso po te bafungwama, bakosala manso po te balingana mpenza na ndenge esengeli. Esika bolingo ezali kokaba, bato bakokaba. Nzambe tomoni te tata andimi te akabola nature ya ye bonzambe bwa ye na mwana mpe na Elimo Santo. Mpe bango basato bazali Nzambe moko kokaba. Tomoni te okati ya mobomba mobango bosantu bwa Nzambe bomoko bozali wana tako bokeseni bozali unité dans la diversité. Biso pe ndenge Nzambe akela biso akela moto na moto na mabongi Nzambe apesi ye nzebi ekeseni culture ekeseni nkota ekeseni kasi bokeseni esengeli kotinda biso na nzela ya kotombola bomoko to pe unité dans la diversité. Botondi na maloba mabosukisi bandeko balandi totondi bino pe botondi bipaye bozwami pona kolanda biso botuni mituna ebele penza botondi na bino banso pe bandeko bozali kolanda biso na etando ya biso ya Radio Maria na nzela ya YouTube Radio Maria RDC tozo senga na bino pe tozo benga na bino bo s'abonner bozala ebele penza bo s'abonner po bo mona pe boyoka mate zali kopesama na nzela ya Radio Maria botondi na bino banso.